Oyo aye na biloka aye kana oli bosko soki batengaki te yo moko okaniseli bango leka nango na defile me soki mpe molimo santu na ngai bomoni bosko na biso koli oyo ezali ya ngai te kasi mama na biso jai na biso awuti kungu nde azwi tanke mpona kopesa ngo ye moko azongi ate andi mosala alobi na ngai naloba boye nakomba tata mwana mpe molimo santu ezali bali na réunion basiki bumbu nde evandaki bango bamoni tata moko ya monene aye wana ntango atelemi nde azali kotuna naza koluka mama Janine na groupe oyo ezalaki bakonzi ya basiki bumbu balobi mama Janine aza quelque part aza awa te akesika bazobongisa makambo ya kimelekela abi kokende kobenga ye si babengi futi moko boye ake koluka mama Janine sikaboye ntango mama Janine akomi kaka pembeni na kokoma ye alobi okomonga kozoyeba ngai te atuni bakonzi ya bafitisi bango batiale babi tozoyeba yo te papa ntango akomi kaka pembeni mama Janine ere akomi pembeni alitata wana mpe atuni bango babito kasi tatango avandaki awa ake wapi mbala moko baexplike mama Janine tata moko alali awa nde azobuka tuto kamwe tomoni aza discuté toyebi te soki ake wapi me maloba tikaki ntango bake koluka yo alobi boye ye mikolo oyo biloko ya kolia eza te ozopesa yesu biloko ya kolia te yango wana atindaki aya ye moko koluka yo mpo te opesa ye biloko ya kolia mbala moko bango bamoni babi justement eza mobali ya mama Janine ntango banaki kotuna soki ozokomprendre te azoba kozoyeba ngai te me ntango kaka akei mbala moko ide eyebi bango babi eza mobali ya mama Janine mbala moko mama Janine mpe azwi ide nde asombaki biloko oyo aye kopesa yango epai ya mobali na ye awuti ko kokufa kala te soki boye nakomba tata mwana mpe molimo santu amen na kongo ya tata mwana mpe molimo santu biloko oyo komoni nga na ye yango eza biloko na ngai te bato moko balandaka emission na nga na poto baza banoki bangi me mobali wana na banza aza alongolere parce que soki tozoyebisa makambo mamutu tozolakisa mpe ya tata Simoki Mbangu aza koexplikaka mwasi na ye masolo ya tata Simoki Mbangu mwasi na ye aza na nationalité mibale aza française mama na ye na Congo Brazzaville akomaki so balali akomi kolota tata Simoki Mbangu kolota tata Simoki Mbangu ekomi na mois de novembre aloti tata Simoki Mbangu ayeli mukanda na mukanda wana akomeli ye faites attention ayebaki te tina nini sikoyo tata oyo totikelanga mukanda nayebi te nakolukela ye wapi bavandi na mois de novembre kaka pembeni na suka mobali wana abelaki kaka moke ya kufi ndenge mobali yango abelaki moke ya kufi mama bandaki komitungisa yango alobaki nanga soki nayebaka bakimbangiste bazali awo nakende koluka bakimbangiste nayebisa bango makambo mokanda wana mbele mobali nanga akufaki te ndenge amonaka agence ntango nyonso ozolanda bato bazwa kotika biloko bawei lolenge moko mpe basengi ye biloko yango wana mobali na ye azali kolia mingi fufu madesu soso na biloko nyonso alors alobi biloko misato wana mingi azali komina yango atindaki mbongo nasombi fufu nasombi soso na madesu na losoko mobali na ye azwa biloko na ye papa wana kombo na ye ezalaki papa Leon Toya mama wana kombo na ye mama Sylvie Alazar biloko na ye yango na ye kotika na agence ya mama mwe tata mpe ya mwana mpe mosan ngai mama balongali te naye kotika biloko pamba te nalalaki nazolota nauti nkamba na ye metoye na mama azobata na camion alati uniforme na mama mwingi sikoyo ngai nakiti na camion mosusu ye atinanga Emily wapi biloko na ngai ya kolia yo tiki biloko na ngai ngalobi biloko nini ngabi biloko tika
yo besoin de soutenir. Yo kende mais ngai na zoni. Ngai bi ko mais na moni azo recruter biloko na yi. Bala bi na tiko ko na nini? Ana moni kamera sio kibadilisha mnene ezo mankamba. Na ina mata abina mate. Mbaloka na mtu. Ya mwana kana sana. Na kombo ya dada mwa pele musana. Ngai kombo na mama mati de sama mkie. Kombo na biso au te ko kufa le 25 octobre 2020 na Kulungo. Na lali na olo tandoto koko na olo tandoto na kiko utala koko. Ena komi punda na uta koko banda we bele kisika kwa kuma. Na opte achero bola kitamu. Monga kabisa koko ndege nini? Ai singa yenga di koko me position ya opte lote bola kitamu ana stability nini ka. O na ana susi na lange na toka teki mbona na fokolo. Na leo Kongo la sikombo bisika ikweli na zoe bakinga ka. Olukija na ndao kubongezati, ola ndao kunaluki kubongezati. Ngabisa abantu balolukakasi biso nimbali kokoti sina kata ndao kubadiko lukati banda na bongo imona yiti. Desiko yaona yao tikira mbongo ko alona lokoma na tama ana bidolo na somene matesu, loso, spaghetti, sardine. Sukari kwa loni ya mwana yao tikira. Komole mama yangu. Kole mama yangu Elizabeth. Kama apeli kwa sababu mama matondo mati. Mama na biso akufa banda 2013. Ndaye ko yebisa alamusi petite sœur la ninga na sima. Ndaye yebisi ke yebisa matondo ngala zana posa na kende boma. Nake hotela bayana bango somelanga pièce elamba tona zana elamba ko lata te. Yango na sombele pièce elamba kitambala lipapa na chelie sukali ba savon na paquet mettre na biloko mikemke na chelie kuna yango na kuma. Komona mama Monique Landu Kosa. Kura ekei. Nakoma tata mwana peta tamu santu comme na ngaza mwa Pamela Msotolo na ngwe. Au moment c'était janvier, papa pasteur la bitu aenda ndala esi mama Pamela na mama ile kinabino afani kali likolo vimi pota ayi sieta ngona na ngawa na alika wana hapo na ngali kolo pota kwa ngosesa ngata ya kisite nilije ikawana kipete semena ngani kutumisa ngani nzani na ngadi kamwana mama wangu azala kimani sete lakini lelo na tongo na somi comme maladi wane ngumeli kisi na ye ngumeli na somi na ye kake na somi metro na somi bagan na somi bakisa na sereng na vite na loso na saisi na mbongo mama na ngai alotite na kanisi pe mama na ngai fu ikamwana pe za dinombre na zimbo na tie na kati na komba komo na bango nyonso na ye botike na bango mama le na ngai misanga na mwana eta na sali kisi na ye na sobi na ye botika médecin na ye kuna a traiter na lungwana lungwana kwa lungu santu ambi Profesa mkonjulaso mboka efe anekulu okombo ya tata mwana pe molimo sana okombo ya tata ya mwana pe molimo sana okombo ya tata mwana pe tata molimo sana tukimaliza oye Mama,
bandimi bakoyeba na biso esengeli na bango bacomprendre. Tata Simoni Kimbangu Kyangani oye! Wazola, wale bizola, kaka e kaka, yani kaka, yani kaka, yani kaka oye! Bientôt sana nzambe na biso. Nzambe na biso, azali kosenga biso mabondeli makasi. Papa azali souligné yango makasi. Même na message na ye dimanche alobelaki na ntina ya mabondeli. Abeti sete na mabondeli ya Tongo, mabondeli ya Pokwa, alobeli biso na ntina mabondeli ya Bangonga. Eske nga na yo totosaka torespektaka maloba ya Nzambe? Soki torespektaka te totosaka te ngonga yangoyo. Ye nazali kotambwisa biso, ayebi nini eleka, nini ezali lelo, nini ezali koya liboso. Nde tolamuka na ntina ya mabondeli. Et surtout biso bamama ye! Charge ya makasi ya libote ezalaka epai na biso bamama. Biso nde tozwa mokumba wana, topesamela mokumba ya kobatela bana, ya kobatela mibali, ya kobatela mabota na biso. Soki yo mama olalaka kaka pongi, bango bamabondeli eza koleka yo, mikolo ya babe kokendaka na yo te, olandelaka kaka mbetu. Sala attention epai touti toyebi, kasi epai toza kokende toyebi yango te. Yango tata Molimo Santu azali kobeta sete makasi na ntina ya mabondeli. Tolemba te, Nzambe atalaka ebandeli te, atalaka nini ona azalaki makasi nakomona babeko na bandaki kozangisa te. Bongo sikoyo nini etindi olemba? Ntango yo oza kolemba, ntango likambo ekomi pembeni. Yango tozala makasi, ezala biso bajeune fille, bamama poko totelema makasi na mabondeli po ete Nzambe Molimo Santu azali korekomande biso yango makasi. Ya solo toyoki mateya ya mokolo malelo, mateya wana eedifie ngai makasi. Pamba te ntango biso totambolaka awa mutu biso aza na 500 francs, mais po atelema atele kotia na sani azozwa kilo. Nzoka 500 yango te Nzambe aza kozela yo yango na sani. 1000 francs osimbi na loboko yango kaka tata Molimo Santu azali na yango posa. Biso mingi soko oza na 500, oza na 200 ozokoyoka soni. Non! Ntango ekomi na ngonga misala telema, sala yango na volonté nyonso mpo yango nde oza na yango. Biso bayo tozongaka nsima na ntina ya misala mpo naza nango ya mingi te na kotelema te te. Nzambe ayebi ndenge nini aza kopesa mutu na mutu aza na ezoli na ye. Oyo azali ya nango ya mingi apesa mpe ya mingi na motema ya bolingo. Nzambe mpe akokanisela ye. Oyo mpe azali nango ya mokie pesa yango mpo tata Molimo Santu azali na posa ya 500 francs, 200 francs na yo. Pamba ti alobaka ye azali na posa ya mbongo ya bapilipili, ya batomate, ya bafufu, yango nde azali na yango posa. Koyokaka soni te ntango tokomi na ntango ya misala, ntango baza kobelela telema pesa yango. Soki toumela tozala kaka biso moko tolingaka toumela, mais soki biso nyonso to balobi tobandi misala tozali kotelema bango toumela na biso te. Kasi soki toumelaka mpo tobondela bino yango wana tolongola bolengu mateya lelo ete ya yo ete ya mpe ngai. Biso tolombi na misala ya tata Molimo Santu. Papa alobi na biso tolongwa na bonzoto. Bonzoto ezala mokie, molimo ndeleka mingi tokoyaka kati na esika oyo toza kolekisa bonzoto na matoni yo eza wana. Nzoka ntango Nzambe azali kosenga biso bolingo,
bapapa bayebaki ntina nini babandaki na bolingo pamba te oyo biso tosengaka soki tosalaka ndenge bango bazali kosenga biso me lingomba esi etongami esili mpe na kotongama kasi oyo banzambe baza kosenga biso ezali na biso mpasi mpona kokotisa yango bamama oye tolongola songisongi bamontage nzambe azali na posa akabela biso kasi to baza kotala soki napesi mama na nsi ya mingi lokola azalaka na kolinga bandeko na ye te esi akokabela bango soki napesi mama songolo pakala eke azwa misolo mingi aza na bozwi ya mingi lokola azalaka na bolingo ya bato te esi akokabela baninga yango tozo kozongisa likambo ya tata molimo santu nsima tozala bamama ya bolingo tosala misala ya tata molimo santu nyonso azali kosenga epai na biso nde tokolanda maloba ya tata molimo santu kuna na presse oyo atalisi bolingo na epai na biso bamama papa lobi azali kosepela na biso makasi pamba te soki asengi biso likambo tozali kosalela ye donc tozali kotosa ye makasi azali mpenza kosepela na biso bamama kasi azali kotala bizaleli na biso ezali ya kitoko te yango ntango tokoyaka mercredi nyonso bazali koteya biso lingaka ozwaka un plus oyo oza komona ke esengeli na yo kosala te lokola ozali mondimi longolaka ngo mokie nde tokosala effort ete tobongwana ndenge papa simoki mbango akongolaki nzika ya kopola akomisaki yango ya kitoko ngai na yo mpe tosala makasi na bizaleli oyo tozalaka na yango oyo moninga azali pembeni na yo azali kosepela na yango te sala effort tokoyaka mpo tozwama te tokoyaka mpona kose distraire te tokoyaka pique-nique te kasi tokoyaka nde mama mwilu ateya biso papa simoki mbango ateya biso po ete tokoka kochange yo moto ozali na mbongo mingi sala na yo ya mingi biso baye topesaka masengeli ya totika pamba te ntango oyo tozali nzambe molimo santu alobi akomi na vitese mosusu ezali ntango ya misala yo moto ozali na mbongo ebele okoya yango mpona misala ozongi na yango ozali kolema lisumu lelo tokozwa ntango mingi te 17h plus tard 17h30 esengeli na biso kosilisa kozonga na bandako papa lobi mabondeli makasi mabondeli tolemba te nde tokotala bamama ya presse kuna na presse soki si bobongami tokoya koyoka maloba ya yawe nde tokofanda kimia toyoka maloba ya tata molimo santu basili koloba na bamama kuna na nkamba toyebi ete biso tosalaki ntintiani awa bamama ya Congo Brazzaville na ya Angola basalaki yango na nkamba elongo na bamama ya Europe maloba tokotia lelo oyo tata molimo santu apesi biso bamama na nzela ya bamama bamataki kuna na nkamba na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santu naza na esengo mpona bamama pamba te likambo oyo tozali kosala eza likambo papa mfumu alongo na baprograme na bango ya koloba ete tolona mpe tobokola lokola nzoto eza na makasi mai na makila eza makasi tolingi tosalela mosala wana mpo alobaki bien pai tozokende mpasi ekozala biso moko toyebi ke mpasi ezali ndenge tolobaka ntango nyonso ete ntango satana ayaki na mokili abebisa mabele abebisa bamai abebisa banzete abebisa matiti biloko nyonso abebisa yango
Alors, biloko yo toleaka. Esila ebunga bunga. Satana si abebisa. Yango alobaki ete ozwi eloko ya kolia afa olia bobondelaka liboso biloko esili beba nango. Kasi bango babobongisa. Biloko ndenge toza kolela kala eske monaka yango lisusu biso toza kolinga bampakasa pakasa oyo eza kouta na ngola ezalaka kaka ekende bampakasa ebunge yango wana biso bamama asombelaki biso tracteur alobi babiloko oyo esengeli kozala na tracteur ekolanda nsima pamba te yango moko tracteur bandoko balola mabele yango moko mpe tracteur bandoko esala mwa misala mwa mingi ebanda mpe kolona yango moko tracteur wana yango wana azalaki kotuna na mama ya Angola pamba te papa alobaki soki tosilisi awa na Congo RDC tokokende na Angola aza kotuna mama ya Angola soki mabele ezali nde yango mama Angola azali korépondre na papa ke bango mpe baza na esika yango wana papa tuni na bamama Angola eske opération ya poussin boza kosala obia boza kosala te yalobi papa bakaye eza kotambola biso mpe awa motuni eyepa na biso opération poussin topesi totono topesi te bamamone topesi tono topesi te tokopesa yawa tuni pamba te ye moko moto asengaki tobakisa bapoussin kuna na lutendele ebongaki tokoma na au moins 30 000 poussin yango wana bakaye ezali kotambola topesa $10 ndenge nalobaki biso toyebi te papa nde azali kotambusa biso ye nde ayebi mayeko ya liboso soki atindi biso totosaka na biso kaka ye moko alobi azali kosepelela bamama makasi pamba te soki alobi likambo bamama bazokotosa yango wana soki nano topesi $10 ya poussin te topesa misala mpe ya lutendele ezalaka kinkewa papa alobi ekoya makasi pamba te elaka ezali ete nzala ekoya biso nde tokolesa mokili nde wana toleki mpo tozali kowela ngonga nyalabisanaku nyakotela papa na ye ya yo ya famille ya bali ya kuna